Bon, si tu lobby que président Fati, tu as soutenir Mbaramoko, na PPD na bimi traite. Oh, ndeni na trahir maman Olive. Oh, mais maman Olive, yemo biso mandat Siri, tu soutenir maman Denis, tu soutenir Fati. Maman Tchala mona, aye kolandanga na sima. Ponga esika na lobaki ke président Raisi mandat Sili, a commis président honorel. Bon, lelo to na président Fati, bato tout ba benga traite. Na ba maman Tchala mona ba benga ma tala mono yo, tala. Hein? Mais tala lelo maman Tchala iko yembela Fati na retard. Ba ben mende balandinga ngala longba avant. Maman gouverneur de gouverneur, to benge troisième mibra ya Fati Beto. Maman gouverneur ba gouverneur. Donc maman alongoli biso ba maman na son na kati ya politique ya mboka. Eh po balobe au Congo, moi ça ton mboka tetala maman Fima Souka. Il est notifié par l'ordonnance présidentielle. Gouverneur le Fati et moi a déplacé qui ko notifié. Loala ba amash. Mbalo sombali na kombo na kala mais na mbonga zate. Yola mbalo sombali na mbongo timbandaka. Mama toka taka émission. Vandakasi. Dona mulo ndio supporter. Non, yo lingo comparer la. Te supporter te ba kumisa mbalo sombali devant yo. Non, mbalo somba za mama formenga. Mais na moyen azale le côté. Yep. Président Masumu azoloba lobby o eleki na décembre là artiste comme des congolais bazwa kimbong soki bafutaki bangone bafutaka na ba pays nyoso je peux dire oui mais bazo futa bato forfaitairement ça dit artiste a okendo zo mbonga ebite ndenge ba calculaka nembongo na ekota pardon na bosani kombo na Rachula caramel elongi na lokwa susa maye wa chocolat mo dégager beauté moko moi si nzoto lokwa piscine oza moza bonanda okuva nokite yo kandinge mokongo moi si lokwa mbeto yo nzamba kilo na système na matière ya D7 oyi ba ngote na cuivre na or na diamant oza na bamboto oyi ba ngote. Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour, Rachula Caramel, correcteur News TV. Et ça m'a coûté nabino. Mon collègue l'autre développeur culture, babi culture en boka. Il y a peu malamu mingi pour entrer sur l'ango. Na boyne na zi moko. Il y a ba icône na ngambo culture. Babi ngi na kombo ya mama Anna Sanjo. Na ine to développer monde culturel ya Congo. Na yelelo webi ke moko pe politique to tika ngo na mupanzi. Anna Sanjo. Mama, mbote. Mbote, la grande dame, la maman qui fait la fierté de Presse à Ligne, maman Chocolat. Santé bonne. Non, je me comporte bien, bien. Mbote na balandinyo so bazoko landabiso. En travers l'univers, précisément na kati à Paris kuna na moni bande kunanga nyoso ba maman Judith Ngoma, maman Fano Bondele, mbote na bino. Oza maman pe sara mbote na ba maman. Bon, moni nga na défendre mi ba maman po ba délaisser. Moi aussi azali moto ya passe na kata mboka na biso Congo na poto nde place ba respecta basi mais wana défendre ka droit ya ba maman na théâtre maman no Sanjo vous allez la monde de théâtre défendre ba maman yo penza so ba moni maman so ba moni mbalo sombo ozaka leki ya mbalo sombo o bolandi ya na leki to ozaka osala théâtre pa mbalo sombo yango yo tikala na modèle na ye to obana na koza idendeni yo ko mbalo sombo. Merci na sepeli pour nous répondre motuna wanango facile. Na lopoto balobi il n'y a pas de succès sans successeur. Imitation ça nango hein. Donc ce qui monte ça eloko malamu il faut ka imiter ngo hein. Oyo ka babenga on a français ba licence. Ba américain ba jouer licence ba chinois ba anglais ba européen ba jouer licence ya ba africain. Donc ça ba licence hein. Maman ba le sombo c'est mon vieux, moi je suis sa petite sœur. Donc je suis formé par lui. C'est ta sœur ou c'est mon maître, c'est lui qui m'a formé. Donc ta sœur, non? Maman Nadège Ebi. Ba maman ba saka fierté après sali maman Nadège na pese mbote elongezanga maquillage. Moi c'est à taille. Moi si nzoto kwa piscine. Moi si mokongo kwa mbeto. Nadège ye wana vraiment
aza parmi ba maman babundilaka Congo. C'est quand yo le maman licence, yo futa mbalo sombo licence. Nalobi balobi mon mama kokana mona te mais mona nda kokana mama. Licence nange pa mbalo sombezaka ka lokumu na ye nazo sala. Les rando to lokumu. Rande ze pas bateau ba yebe loko te. Mais pas bateau ba yebe loko mbalo sombi face à la fière. Lobaka ka azala ye moka ye ba loko azo sala te. Il est école pour moi. Malheureusement, pour Nangazaka, école de vérité, que les Congolais peuvent exploiter. C'est comme Big Mama en Amérique. Bato ba sepela na luki wana Big Mama. Oui, Big Mama balosombo yete mutabanda maputa. Mais papa na biso zo babana maputa. Na kitambala na mutoyebi ba vient na biso mobile ya mama Chako. Papa Kimbantseke dit papa lo baba na pe ko lata maputa. Ça déjà école, ils ont quitté. Ngai pe sika na Kenya Congo central. Qu'on sensibiliser les artistes comédiens congolais toujours pour la vision de la politique en Mboka parce que tous ont responsabilité mounene na kata politique en Mboka surtout pour l'éducation pour na éveiller conscience à Congolais parce que mon Mboko yo ba politicien bazui ba Congolais locaux en otage mais biso pe ba comédien tous capable ya ko mekape ko éveiller conscience ya ba population sinon pas na kendaki na Congo central na kuta comédien mon na kombo ya Freddy Ngile abane ko jouer rôle moi qui PD na lobi na yo za batala tika ki PD na zui mbongo nanga na sombi maputa na tongeli ye mabaya et lelo ba komo benga ye mama Congo ngamu na pesa komo na mama Congo pour Congo ya dese bangandaka na Congo central mama no sa donc balo sombo to ko masiko ata ba 15 anosanzo de kuna ngande anosanzo de même balo sombo ye maka ko mata 15 pour na moni ba mususu pour ezaka rapport mon na osala tout que tous à l'école ya on a 5 qui pe maman balo sombo biso tout bato toleka na groupe na asangisa biso na ba muyombe gosi ba jigura ba mozindo ba daka donc tout ça la pe film moko et comme ça la peut bien pour la carrière professionnelle. Mais tout le monde a râlé dans mboka na biso, ceux qui va utiliser bino pour conscientiser la population, par exemple la Covid, par exemple la corruption, mais mambo belé, ba beng saka bino, ba comédien boya côté bon population. Mais en retour, on dirait l'État peut se rabiner pendant beaucoup de temps. Les ali problème à leadership, c'est comme ça au monde ba obenga lelo maman no sanzo, leader de la 5e génération. Pourquoi je suis leader de la 5e génération? Pour nous défendre le théâtre, l'unité, nous défendre les droits des artistes et comédiens congolais. Ce qui est là, mais bazo ko futa ma forfait tellement ils ont problème les artistes et comédiens, mais ils ont problème à leadership. Ba ene na biso ba sali mosala pona ko edemboka te. Même mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to benge Fati Beto président alternance mboka na biso. Président a changement, président état de droit loba qui fasse changer classe politique. Ya on appelle nazo bunda ko zo mona nyoso. Ba loba président Massoum de Brende, maman nous à chaque fois so que kana be mission to zo loba le camp au visa ka Massoum de Brende. Vous en a problème ni naé. Poto yo ka non, les ali problème à vie sociale ba comédien ngeza mabe c'est lui qui a la tête maman. Il n'y a pas la guerre je ne sais pas ce qui n'a ko loba nini. Problème les ali que Massoum azali déjà fatigant. Il fatigue Kakiti. Top on a comédien mususu pour que biso to travailler. Parce qu'il y a un problème, il faut reconnaître que misala baninga te. Mais vous avez un problème na ye mutu, vous avez un problème na leadership na. Naza un problème na mutu te d'abord c'est mon papa non? Na lo bakangote. Ata sikone na osamba ta funda nga na tribunal de paix, ya lemba toujours samba. Je peux pas chanter la victoire avant la guerre, mais jusqu'à là tu as la justice. Problème c'est même bango moko bakasi justice à les alo quoi justice à lobby. Non, toujours sous na dictature, état de droit côté. Problème, mais la liberté d'expression, nous savons s'exprimer aussi, nous savons les droits. Ce n'est pas dit comme au Bandaki, non. Les hommes passent, restriction reste. Bato Babandaka théâtre, et Zali, papa Massoum. Donc, non, problème, mais Zali, problème, mais la guerre, la leadership, la génération. Ngai na lobaki, fini, Toyo Kakamakambo Yao, a interprété les cambarbatis, c'est comme les Congolais. Non. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement de l'NTPC, nous avons pris des associations, exemple comme FENAT, Fédération des théâtres. Mais c'est ça. Parce que ce n'est pas dit que... Bon, tala ce que je vois, comparaison à Matang Yuto Lekaya, qui est de qui est fédératrice, voilà. Malgré tout, comme on est à Bossani, la fille a question. Hein? Maman Fata, où est-ce que yo quand NTPC va convoquer réunion à comédien pour honorer mémoire à Fatou, parce que artiste a un sexe, artiste a un art.
Biso tozala un artiste à karaté ya sikazalate. Nous pouvons respecter ba vie na cadre de droit de naissance. Ndena utoloba pona bula mo maman baluso ndenga forma. C'est ça. Mais ce qui m'a camboa mabe, il faut te dénoncer. Bon, si on tala papa Chaba akufi, un TPC bingisi ba artiste nyonso. Ya Congo, ya 26 provinces baya. Baye. Bon, tala façon wana bazodo. Pona okunda manonner. Pona po awa mbongo na biso tozwaka soko kufi. Bon, au contraire babiloko ani wana tozo dénoncer ango. Po baye ba artiste azali artiste ezaka na soka kufi. Mbongo zo ba kebolia ngo tambo kufeza mbongo ni ya sokoda. La cotisation sokoda yelo kezate. Mais lobby tozala qui sur place, tu pas masumble benene ngazo le bakino bozwa mbongo na bino normalement. Bon, ezana bateau baza affilié na sokoda ngai comme nazana affilié, je peux pas parler de la sokoda, mais ce que moi je peux parler ezali regrettable. Vous allez rappeler ni pour s'affilier non, non, s'affilier ndeni ni ye président Masumu azoloba lobby o eleki na décembre là wa artiste comme des congolais bazwa kimbong. Soki bafutaki bangone bafutaka. Na ba pays nyonso, je peux dire oui, mais bazo futa bato forfaitairement. Ça dit artiste a okendo zo mbonga ebite ndenge ba calculaka nembongo na ekota. Ndemba bazo basala moto asala ba regroupement les avocats na biso président Elombe que je salue. Mais yena zali administrateur na sokoda oyo atali makambo ya théâtre. Mais tala ba artiste comédie basaka théâtre na YouTube. Webi ke YouTube on na ole kabwe. Na sabe me kuna opesa mbongo même oyanga na sokoda. A pesa mbongo na yo et pardon na Sabem. Sabem atinda ka chaque année atinda mbongo na ministère de la culture à peu près 2 millions de dollars. So mbongo wana na ministère de la culture a kozwa mbongo wana atinda na sokoda. Mais mbongo wana bakokabola chaque secteur na secteur. Mais biso na secteur à théâtre. Bon, na ebité soki lelo ya solo maki ba artiste comme des nations congolaises par rapport na ndenge basali mosala pour na théâtre na mboka na biso. Na ko ni marqué na matanga lokwa ba mama sako basengela isu bango mbongo ya son matanga uti ko zileka ozali ya papa na biso Chaba to moni ngo umeli ata mukete normal des ara soki artiste kufi o moni ko sala un mois ezala ko malelo et puis malobi et puis malelo ko basenga na mbongo boko sa ba cotisation tout ça mais ya papa Chaba e umélité et bimba mo pante ki maman Denise yaki ko assister après ça qui ma contribution et puis matanga kundama il faut occuper classe ya mutu tondenge nini po ya yese umélité ba mse umelanga poko senga na bambongo bo sengi ti après bo comme na suka po keku ngai naza contre politique wana ngai naza contre politique wana soki biso to ko pesa félicitation ou bien to ko encourager distinguer première dame en tant que maman ezali par rapport ninga za ko assister biso mais biso to dépendaka na ministère de la culture art. Il fallait ministère de la culture art et banda ko kundaka ba artiste soki lelo distinguer première dame la mère de la nation congolaise, l'époux du chef de l'État, on a bien un corps médical, maman Denise Yankero Kisekedi. En tout cas, ceux qui ont assisté biso, et zali kapo azomona ke makambo ya mboka ngo pe etambola kaka bien te. Osomona. Maman Olive Lembe Kabila ex première dame, ceux qui assistent à biso, ezaka pona ba mona ke quelque part ba comédien ou bien ba artiste, en tout cas droit na bango vraiment, ils ont vraiment respecté te. Ya moni ba yaka na moi aider. Mais mbongo wana maman Denise apesaki na famille eloko to kufela kana NTPC yango wana o ba benga ngai na za impolité parce que mbongo wana première dame soka ko assister na famille ya Chaba il faut famille wana ba bénéficier nango ce n'est pas di mbongo ya kokunda po Chaba d'abord as artiste toza na Fezaek ou ezali société habilité dans l'état congolais basa la société wana soki comédien artiste congolais belle tantôt akufi Fezaek kende kokunda comment faites-vous que président Massoum si ça dit que président ba comédien ndeni na kenda ko zambon na Fezaek était qu'est-ce qu'il ne voit pas Fezaek ezali bien zaté va vérifier aux journalistes de carrière na landa ko mingi na réseaux sociaux aux parmi ba maman ba talamaka. Je vous dis franchement, Nazaré artiste et mon artiste, on peut être des artistes, mais nous ne sommes pas les mêmes. C'est moi qui parle, je suis première dame. Je suis l'homologue de distinguer première dame. Non, artiste Angela, t'es madame. N'a dit premier autant dans le théâtre. C'est mon homologue, je le salue en passant. Maman Nangaye. Meilleur vœu na bande ko voilà ndabiso en tout cas maman nous salue en parlant de meilleur vœu ko ba souhait ba tout toza na bonne année to ki bande ko mususu ba oui que papa Chaba kufi bâtisse belo moni bango te pourquoi non ça polémique té pourquoi cette différence pourquoi ndenge ni ba na art classe alikula za la kate motako sa ote kakola beta ka drum gwera sona yemba bango tu ba artiste
10 jours après c'est comme ça mon côté na biso moi toza na pauvreté belé pour bateau ba okamba biso ba un esprit égoïsme balingi kolakisa bateau papa ça baza un niveau hein azana mutakala de deux aza agent RTNC c'est innocent ouais bi Aïda bandika lobby awa sikso Aïda za nango kokodio ka nango te bala kisombongo Aïda nango ou bien mama oyo ba utaki pa mama et papa pe lombia c'est na biso mama Kalunga atongi école mais nani mama na biso mama linga za école te mama Chako yo wana kufa atika ki garantie ya studio mais Kalunga tongi ba immeuble ba c'est ye wala yo ko comparer mbongo oyo papa c'est ça na ngona kwedi kolobela ka makambo ari bona yo le a micro eza ari kasa yo ko comparer mbongo wana na ngona mama Mbaloso mbalikinga na kombo na kala mais na mbongo azate oh Mbaloso male loko te yo na Mbaloso mbaleke na mbongo atimbandaka Mama toka taka émission. Vandakasi. Dans le monde, on supporta. Non, yo lingo comparer la Mbaloso. Supporta, te ba komisa Mbaloso devant yo. Non, Mbaloso baza mama formenga, mais na moyen aza le lokote. Oh. Kende ko tuna ye. Mbaloso. C'est parmi les pauvres comédiens du monde. Mbaloso moko wana na kutane na nini na commune na bango wana. Ouais bien que vieux. Na kosi Mbaloso ba pese mutu ka teki même jour. Akeso mandako. Atika boyko. Tika boy. Ka polémique za makazi. Siko balinga bakela kinga kati bakeza biloko yo uketene babi yo pena rando na bandeko tu. Te rando te ngai nazali moto yo nzamba tinda pona kobundela droit ya bato. Ce qui est là, comédien, comme au Kingakati, c'était un Osanjo qui était à la tête. Mais le lot, diabolisanga, il n'a comment m'automabe parce que j'ai parlé l'intérêt du peuple. Nazoaki grâce à participer à l'alternance pacifique. Alternance pacifique, c'était le 24 janvier 2019, on a parlé de la nation. C'est toute ma première fois. Il y a comment le président sortant en vie. Joseph Kabila Kabak, sénateur en vie, n'a pas l'époux de maman Olivier Kabila, ex-première dame, papa Nassif Anarwa. Donc, pour nous, à cette école de vérité, à cette vérité. Et, na mon président Eli, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mon maman Mate Tshisekedi, mon docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba, l'homme de 37 ans de carrière, diaspora de formation a du pouvoir, peuple aponier. Bon, ce que tu as dit, que président Fati, tu as soutenir Mbalamoko, na PPD na bimi traite. Oh, ndeni na trahir maman Olivier. Oh, mais maman Olivier, yemo biso ke biso mandat ici, tu soutenir maman Denis, tu soutenir Fati. Et comme ils sont soutenir, bon, ndeni moko na IDPS. IDPS baba lobete, oh yaza muto Kabila, oh yaza muto maman Olivier. C'est comme ça que na so continuer vinanga. Ata koto ba odame bon. Nzambe azali. Te Nzambe azali tata ya ba ofele. Nzambe azali tata ya ba ofele. Mosunga ba veve. Nazaka veve. En parlant de PPRD, de l'UDPS, il y a Mamdenge Bozalaki, l'autre Salamon, la Babi Ayembeli, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Point de vue là. Bon, d'abord, il faut, et là, tu connais que artiste congolais. Tout le monde a complexe. Parce que Bissonde Tozawa, Tozali, Bato ya Mutute. Nous avons à prendre les politiciens congolais que nous sommes indépendants, nous sommes pour la République. Et alors que ce bon ma biswawa, na biso ba artiste congolais, na ba politiciens ça ignorance. Ça dit que les politiciens ba ningi ba so biso lokola en otage. À cause ya ben ba droit na biso. Oyo bango ba piétina. Pour na ba intérêt na bango. Et c'est comme ça que le Bikaka tous ces pays ici-bas. Celui qui tue par l'épée, il mourra toujours par l'épée. C'est la parole. Moi, je parle en tant que serviteur de Dieu, en tant que fils de Dieu. Moi, je suis fils de la porte de l'eau pour Mtombokalo. Mon papa m'enseigne, moi, toujours l'excellence. Je n'ai pas la paix pour... Parce que, attends, on a corona, la roque est dans la Tunisie, na ouzwa. Et ça, pour monter ma bende, baza ko restaurer. Mais, la chaleur du PC, c'est la mort. Mais le fait, c'est maman... Bible, yebisi biso. Yo, quand on répond, Bible, yebisi biso. Moi, Nzamba vivra na musunité, sosonalo sote, kasinali lobande. Moi, je suis donc libana nanga naza faible, mais na kati nanga je suis fort parce que amenanga na liaka losambo. Yo kuiko le oza soso ozolia.
mais ozoya munena matama mais corps mais homme intérieur aza faible. Ça veut dire ozo se kanga na otama makolu bien na kondi po na msusu kozanga soso au contraire na kondi po msusu na osa gêne po na yo ozala en vie ou bien po ozo aloso po na koloba mukuse ke mama Tchala mona aye kolandanga na sima po nga esika na lobaki ke président Raisi mandat esili akomi président honorel. Bon lelo to na président Fati bato tout ba benga traite na ba mama Tchala mona ba benga ma tala mona oyo tala mais tala lelo mama Tchala iko yembela Fati na retard ba be mende balandinga ngala longba avant siko lo yo longwa avant ya wana to ba bengisi baninga kuna pa mama oli baza biloko na bona ne awa yo ba bengi ezamba la liboso te na sina mesani na ngai Maman Olive aza mama apesaka na ngonga lela pesa esika penga nazalaki kokende kingakati tanto na ke Goma ba musupe baba na okende te lelo peso ibango bakiomo okende je vois ça normal bon et pas na moto ko sila me pa nzambe sila kate nzambe ne muta simbaka mbuta nzala chante ignorance bolanda mbuta nzala za ko chanter donc mosala nzambe o balobi batoto koleka nzamba koleka kate tozana sanza ezali sanja ya suka décembre tozoko sepela fait ya année 2021 ezalaki année ya fils de l'homme Yesu a tellement pour nous répondre biso bana nae en tant que troisième fils d'Abraham nous sommes bénis je suis béni pour ebele bazuité donc c'est ça maman le sanjo des fois akufi des fois akufi mes condoléances na artiste comédien artiste en général bon des fois à tourner un film hein. Oui des fois à tourner un film comparé à la musique na théâtre c'est la musique je vous dis franchement parce que théâtre est en frontière mais musique est en frontière pendant le bana mukuse papa des fois que son âme repose en paix général mais problème il y a papa des fois ils allient et donc ça n'a pas na bongoli motema te des fois bongoli motema te mais nzambe ba jaka mutu te mais tolera na bato bazolela parce que mokolo milimo za nkolo Yesu na pesi mes condoléances na président Chaka Congo artiste à danger ou ya défendaka pe biso nga na regretter nenge NTPC ba ko zo le devoir ko gonze matanga ba bosani Chaka Congo en tant que président artiste à danger à défendaka biso ba artiste congolais est-ce que azalaki président mais na kati na département ni pour yende kolo social l'état yebié officiellement ce qui artiste abele akufi c'est Chaka Congo bon ndenge nini makambo ya matanga masuma kende ko bimana na kati ya za artiste ko artiste nyoso ozongeli su masumu yona masumu ezaka problème nini Yesu ayaka pona bato ya masumu ebi masumu myalinga masumu te so za masumu yeba omona nzambe yo zaka na masumu ti lelo zaka na masumu mama na tu na yo te masumu te mais il faut kotika mapo so za na yo imana Yesu te maman nous a dit comme la souka moi et moi de la fin pour la bande ko bayebi ke soki ba moni maman no sanzo en tout cas ba sepela makasi Maman no sanzo new look et retour sur scène to fungoli compagnie cinématographique Pakosiko au lieu de Congolais quoi. Le 10 janvier 2022 to kozana centre culturel Bokomona donc ezali événement ezali mana oté. Bon mon groupe ya 1500 acteurs. Ndenge mona kala ba au lieu diwana. Ça dit que to bandi mosala oyo to bandai ko sala ma polémique ezaki rapport na to bokola mabuma bato. Bon maintenant nous voulons maintenant Sokoda wana il faut to komisa ngo loko la CNSS. Donc le quoi INSS ezali société na biso c'est ça. Mais à part ça na pesa mbote pa maman honorable sénatrice Kati Botema grand sœur excellence ministre d'État à charge aménagement du territoire Gilwa Nomboyo kolo projet à Levite. Oyo gouvernement ya changement gouvernement ya Fati Beton et pesi ba millions pour que batonga 148 et quelques territoires pour mboka na biso tozaka na kombo memboka ekufa tala na moni na Kasai mokonza mboka azokende kotambola me banzela mususu eza na omabe pona koloba ke ba congolais conscience quand même et sala na pesi mbote et pas ya DG na biso Sonas papa lycée Kofo papa na Judith Kofo famille Kofo na pesi mbote pas ba onyos DG Jean Bokopol Bile sans oublier général de brigade Augustin Kabouya donc secrétaire général IDPS l'homme de 37 ans d'élite avec président AI Kabound Wakabund oui Mikolo na soutenir
et IDPS pour bangonde ba okamamboka quoi. Biso mambisi to landaka maizo tsola mai. Donc ce que zo nana esimbate. En tout cas ça intérêt na osala na ote. Artiste avivaka l'intérêt. Artiste nyoso alingaka mbongo. Alukaka mbongo. Papa na kosi. Motako sa ote po ba musu basaka ba hypocrite. Non, o moi biso ne to zawana na sepeli. Mama tchala mona yembeli mokonzi mboka. Mama Oliva yeko pesa eba loso. Mais il faut to zala bongo. Netinga boy ba opimelanga loso po ani. Ba opimelanga po ani. Bana ngane ba okufa nzala boy ngana osepana ba ngana osepana pe na bango te. Ngana osepana so pesa ngalo loso te. En tout cas ngapena osepana ote. Boli a loso. Boli loso boli soso ngana lete bana ngaba olala nzala. Vraiment. Ah, en tout cas, bon, méchant. Bonne année, en tout cas, bonne année. En tout cas, tu comme la souka. Merci à la personne qui était derrière la caméra. Bah, ministère, ministre, n'a pas commerce et sérieux. Jalou, c'est Boussa, mon Abouzala. Bah, Kaboli, ce soir en Afrique. Bah, soldat, bah, policier, bah, juste soso. Bah, docteur, bah, enseignant, bah, juste soso. Mais, biso, bah, comédien, comme moi, c'est un baquet, mais si, on a vraiment. Non. Ministre Akriti a raison, ma cambona na maboko. Vraiment, responsabilité. Ministre Akriti a raison, professeur a national, toi la besoin. Pour ceux qui biso ka boye. Tala ne to komi ko bomana ba poison ko yina na likola soso na los. Eza bien te. Merci beaucoup maman Nonsanjo. On m'a ta ba pesa ka biso ta mo velon pe. Mais est-ce que bon mona ba ninga ba même moi katwa soso, moi saki a loso. Mais bino botikali ka bana mawa bandeko. Mboko eza ya nzambe. Bozuya se koleka nkolo Yesu aza kozela biso. Vraiment. Merci beaucoup Tokomi la souka. Merci à la personne qui était derrière la caméra Gimboma babi appelle ko toujours. Très bien numérique Gimboma. Mboma ya bagi, ça c'est de l'image. Bogaro. Mais pardon na bosa ni kombo na. Rachula caramel. Rachula caramel. Elongi na lokwa sous sa maille. Wa chocolat mo dégager beauté moko. Moi si njoto lokwa piscine. Oza moza bunanda okuva nokite. Yo kandenge mokongo. Mokongo moi si lokwa mbeto. Yo nzamba kilo na système na matière ya D7. Oyi ba ngote. Na cuivre, na or, na diamant. Ozana bamboto. Oyi ba ngote. Pepe si mbote pe na maman na biso Fifi Masuka. Maman Fifi Masuka scène. Troisième bras. Je profite à cette occasion de saluer Aigle prophétique, prophète des nations. Donc, Arom Abika, Aigle prophétique, il y a Église Ambassade Céleste. Mon maman, Fifi Masuka, c'est troisième bras, il y a Fatih Beton. Là-bas. La maître trésor. Maître trésor. Maître trésor, la cabine. Macho, bana là-bas, il y a Rosé le combattant international. Na Persi Binombote. Fifi Masuka, maman gouverneur des gouvernants, Tobenge troisième bras à Fatih Beton. Maman gouverneur ba gouvernant. Donc maman a longoli biso ba maman na son na carte politique à Mboka. Pour balobe au Congo, moi ça ton Mboka teta la maman Fifi Masuka. Il est notifié par l'ordonnance présidentielle. Gouverneur le Fatih moi déplacé qui est notifié. Loi là-bas à marche. Vraiment. Merci beaucoup. Loi là-bas. Balobi loi là-bas neto ko kitakuna tribune des femmes bobonga maka déjà libela maître trésor bobonga maka macho bobonga babi loi là-bas nde tozo yande kuna. Maman Nonsanjo apesi maboko apesi ba félicitations na ebele na maman Beton, maman Fifi. To benga maman Fifi Masuka Fatih à miniature. Donc Fatih à moquer à moi aussi. Vraiment. Fatih à miniature, maman Fifi Masuka Saini, gouverneur des gouvernants. Maman Beton, moi qui a toujours connecté, branché. Tu goûtes un abîme dans la cima. Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.